Na mutema mabe yango, yango c'est lubrifiant désinfectant yango. Hein? Lubrifiant désinfectant. Na mulangi yango. Yango zong. Donc bana maele te biso tellement maele eleki makasi. Parce que wera alekele bango. Alekele bango na maele. Donc c'est-à-dire bo poli déjà, bo comme ça en actualité, wera bengo de nani lubrifiant. Et bon ezani, lubrifiant désinfectant. Comment on a c'est le Koloba que c'est le Scrum plus 10 ex-animateur, il y a maison mais à ça la chemin naïe batutu baebi à lobby que grâce naïe ndé à ça la rencontre il y a président le phénomène guerre makana Ranson na la première dame honorée maman Olive Lembe paye ko gouverner mboka oyo ndo moni mututa komi na droit ya otanga kombo ya bango na facilité voilà parce que mona mutu atie moi sinezemi aboti bana kate maman Olive yota ilanga likambo tango bo banda sentiment na mbetu maman Olive ya kite ba tango maman Olive na facilité. Donc c'est le temps à noter qu'après na Mariano a battu un jour au monde à maman Olive. Ils ont pas parce que bon mon aïe a boire pas bambouta likasu a boire na ba dikerol. Oui bah no c'est le hôtel. Le c'est vous qui a fait c'est le à l'active une opportunité au monde a président de la République. Peut-être na famille c'est le abotama na bango de bazana na famille na bango ta moko ta tigala kotanga ta komba ba président mon na bango c'est le mutazo victoire wana parce que na maison mère. Mutu tout est na vie il faut mon alongo la bilamba. Ou bien bando tangaso benye liboma raisonnement mutu musoro lo ba makamo mo na dia ke oza liboma c'est un liboma mondial tintin mondial donc baninga to ba comment otepa tepa po bazanga passer ba on tout ba lekise leo la preuve ne c'est le outil poto à pas vivre cette hérité c'est vrai si au ba mo na te ba vide pour à côté boîte ame la champagne hérité mutu à côté allez c'est na voiture zotamwa na ko foutele kuna et pas simplice ka hérité. Mais abimi ti ba côté na nzela ke ba Turquie ti o mona amoni poto mais comme azani ka jaloux a jaloux ba selo ba batu ba rolo ba te et pas ya wera parce que wera façonné bango sur la mama ba site ce total mama ba site c'est 001 donc tous en number 1 mokonza bas il y a ba 001 c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas blague télé loi sur le biso marambia Victoria télévision Victoria TV et na ba mon pepa siga ina mama amnaona ndenge na donc total la Victoria TV na ndenga ilusa na ndenga makambo kutozo ba news alelo donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a elbiso Victoria TV donc aluta continue Victoria certa amen tous ensemble quoi total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta Yabino Sida Bilé l'a confirmé, Nana Roboya. Donc, ils sont tous s'abonnés massivement. Nandenga idéologie ba européen, boton nana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc, number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bilé nandenga ilusa. Victoria est certa. Amen. Tchiki. Votre fidélité nous rassure, très chers téléspectateurs. Bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivre. Nous, c'est Congo Victoria. À travers votre émission Micro Libre avec la vôtre, Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise, appelez-moi la femme du patron. Voilà. Concernant l'actualité, hein, donc, si nous avons vraiment Tina Lemba, nous avons Papi le Prince. C'est vrai, que nous avons l'émission, nous avons Akenda Wapolobele Wabunga Ngabino. Même si nous avons vu parce que partout, azo les canins. Alors, le quoi Bosenga qui est n'est coloqué parce qu'il y a des questions belées pour en matière de parler. En tout cas, il s'exprime très bien. Et puis, sur la information concernant mes hommes, au sorti que nous tout à parler. Alors, merci beaucoup Naloy, si ma caméra, merci Nadarcel le Easy na montage, merci Nabatu tout Oyo bo soutenir la musala Oyo ba sponsor nanga. Là, je vois d'abord merci à mon boss JB Kumaluta le vrai pétrole de Dallas, c'est le boss charismatique. Merci. Depuis Dallas, merci à Willy Mavite le coffre-fort. Il y a Paul Leventure et ma fille là. Papa nous nomme Andefa Pemba depuis Allemagne. Voilà mon partenaire, mon sponsor. Et merci à Ado Senga depuis la Suisse, mon grand. Il y a Dadi Mabib, mon bel na Paris, mon grand frère. Donc merci. Mamida depuis l'Anverse, maman Yvette Tombia. La japonaise depuis Londres, Baloubi, FM depuis Paris, Boza et Belé, Ernest Malou, hein, merci pour le conseil Nabino dans Zawana sur ce plateau avec Papi le Prince, Nabalou Kara déjà,
pour tout mes capés beta ma solo, hein, en tout cas rester branché parce qu'il y a à boire et à manger. Papi le prince, bonne. Ouais, qui m'y l'angola nzambe jemima tu vois na sepel makasi no surprendre ngalelo. Na mon moi makasi beta mais j'ai mobité pour na mon papi le prince parce que yo soro yo qu'il faut au monde. Na ngape na zaki na ngomo ka to vandi to na masanga c'était tout ça. Ya za doumé ya hérité watanabe donc eza base na biso to vanda na lemba eza chez Maki la place ils a retrouvé ba na lemba to vanda ka na si yo kutanga bien culotte moi short kata yebika ke moi eza makasi pour pepe kota pour yebika pour te respecter le climat quand même moi système déjà na kinanga na mpanzi bon na mpanza na li solo donc santé penda kitoko malheureusement yebi bien ke nga décembre vraiment na kota ki 2020 ça kota ki on pena bien parce que na gi maladie batunyo surtout ba se demander ki papier zo mona na te boy na boy on a payé ba on peut ba bonne année na bango te donc on a profité pe la possible ba bonne année na bino donc autour ba zo ingate donc papier yo na za vraiment donc na ngola nzambe. Voilà. Papi le prince soldat Makassi, porte-parole maison mère, entre-temps gréco-mène, parce que ce qui côté gréco, vous sentez, côté pas côté porte-parole en lignée, vous sentez peut-être que ça la rappelle la double fonction, la makamo tel que l'obéla. Les lobos, il y avait tout côté na émission na biso tozana pandémie oyo nga na zolo ba ke mettre monde mobimba à genoux. Donc mutu moko to ko faire face na pandémie exam vraiment abe et donc terroriser batou. Déjà tant yo moko ka ke non ekoti awa na Kinshasa pour ne pas d'abord Liban pour yo moko vivre en réalité. Aujourd'hui ndeni na situation to na siko na RDC. Ouais, merci donc avant tu na penga on a rose alengrata banda parole sans pourtant na apesa ba mbote na boss na biso wazolanda ngana wandiaka parler au rassonner les big boss au rassonner roi de la forêt papa na exaucé papa na gladi motema maman Sidejima Pata en tout cas na biso j'ai mis maman Mbolobi oyo eza toute la première fois na histoire depuis na botama na mona penaki malade à monde ati dans ton atala malade wana na bi en tout cas na mona ezaka ki basindi temps eza maman Nzambe parce que au moni lelo mboka pe komba mabe le ba ko sabino te malade ezali j'ai mis manga nazana batu onga na yebi ba kufi na maladie o donc surtout na Paris na Paulo papa c'est que oyebi bien na toi na médecin na biso moko wazaki ya biso pena wenge musika donc Adrien Mukiadi o ba yembela écoute pas ibolotin donc atika biso na maladie oyo il y a des fois ba temps utai koleka à l'époque déjà na époque ya papa na biso papa Raïs il y a qui na ba moment moko ezali peut-être au monde ba connexion élecate on parle ba western et salate ba vandi au 3 juillet événement mais biso zaki na place moko boy ata connexion élecate ba olela mais nga zaki na place au venanga Willy Pensier malangsanga ya Willy Pensier na Paris na PC ba mbota langsanga abi ata batunyo to ba olela mbo ba ozwa te to anoko zo mbongo na kauka agence ndaku ya vena biso mos mosengo mos mosengo pa kufi yekolo agence wana to anoko zo na ndaku na ba pa ma bébé zompan donc adayaki atika biso lelo ser na biso oyo oyebi boto yema malolo c'est congolais akufi nango donc c'est-à-dire tota bandeko o wan to lobika ka to cité ka moi muke mais ba jise katanga dans suite ezebele donc bandeko na biso bakufi donc eza jeté on moni président de la République papa na biso papa Félix les cas qui a le bien en tout cas mon il faut se protéger donc mon se protéger so bon biso boto se protéger makasi parce que to sukola déjà maboko na biso na ba désinfectant et puis na biso tout na ba kashi yaza na ngana za la kashi donc to changa na cadre d'émission ne to changa na mupanzi yangeza na mupanzi et pesa na mupanzi donc to betika moi 1 mètre donc c'est-à-dire que tant ayo ko lobango ngana oyesa bandeko na nga bozwa ngo ba jeter parce que ba o ba kufa tologi ba on ele roté ils ont pas basé pe ba pe malheureux abiso donc babi erno te faut sukola maboko na désinfectant il faut sukola ngo donc ils appellent donc au sukola pona ko yebande to pesa na bambote banini boy ils appellent pona propriété na yo ya yo moko pe na mutu donc ba lobi ke yo chak ba cash quand tu as te ba bomio babi chak cash pour se protéger peut-être ngane na boy na robima na minito ngatiki mo sina bana ndako ngadem na obima so so na zui maladie et na se protéger te na memeli bango na ba musheni bakufa na ba prince bakufa na leader pas d'ailleurs vous au moins que na yotika histoire ce leader a d'ailleurs bana ba d'ailleurs jemima au vanda bo papier kufa na historique na ngate kufa toi na nité donc c'est-à-dire bandeko nanga moni malade air mo ba quelque part les malheurs bon ngana CP na malade par rapport à quoi si malade ba tutu ba ko bo ba tu na pena na CP nango na CP nango passe na CP nango passe que moni jemima mboke koma mabe toujours en pena normal vous comprenez jemima moni nzamba ba bo mané sous mon kile boité
mais bon mon arabe événement diseka ko pesa punition mo bomoni ata mutu abaki te basala ki maladi oyo batu muso babanda ko États-Unis esala gango nini Chine États-Unis ba mo bakufa kombe kuna batali boso ko babanda ko banga bakanga frontière bango c'est ba batindela ibango ote Chine ko sel etineli nani o batu to ezaki kité o ba iso peut-être ta maladi bang sina sida Ozon parle. Sida kuta kimi mbamba beta sur sida. Tu bien Congo to beta sur sida te. Malaria kutu ba lingi sur oyokete. Oh typhoïde vanna na mpanzi. Donc c'est-à-dire que yakangi première position. Donc malade esali ke talaka na ba président de la République, na ba ministre, na ba to nyoso ba benga onga na zali Rosi Christian, onga na zali mutu science ya nini boy, nga na za mutu formation, biso tout ko ba docteur, sans to ko ta médecine mutu ko na cash. Et puis malade talaka imaginez tu vas dans la tala documentaire moko jema mwana mwasi akina mbongo ebele ainga kufa boko tika voix mais héritage n'est pas bande ko tika nyao nyao lo barate omona mutu azobala nyama ngana tali mwasi babalani et puis ba parrainer yango et puis na carte église ota démonstration mi bana mba ba obalana yoko to ba bongo mwasi basale mwasi ake basale opération ba tie plaque ko mobile donc batibo ba ko mona donc batibo ba prouver nzambe so ba pouvoir bena nzambe so tala na maladie na bato ba science na bato nyonso tout obenga na bani bango nyonso ba changer baloba place à nzambe est comme la première position biso to komo loba nzamba sunga to lobela su mutu te c'est que maladie to benga on a punition nzamba pesi biso non c'est-à-dire punition parce que ba sino automoni o na ebimi to ka partir maladie o me ba sinzu to me be événement mo tu na be Espagne o me ne vedere elima bimi ye mo abuki kwa ke na to yoke hotel na balubumbashi camion anda ole ka sira na bimi ba azui ba momi o bazali na balini to mo ka be événement salami. On comprend. Tu es habité au Etikali, tout le monde a remarqué d'ailleurs parce que après Babylone on tunde selon ezala basi du temps. Ils comprend. Ils a remarqué donc nzamba fasha mais tellement to bonde nzambe nzambe aninga la ça. Lelo mututu azui a commis sur quoi pesi place ya nzambe. Donc toi sur la muto ezate atanga ngaki si lelo solo boke pane oboya peut-être ko yele ko la. Pom ta ko mabanga. Donc to banga na biso na biso. Dans sa première fois na histoire de monde que nzambe mutako na première position po ngana osenga na bandeko nanga. En tout cas, tous les Mawanzambe qui te la biso parce que tout est vanité. Au moment où Yosaki Mutambongo, au bandai ko traité moi na musala na logoté. Mais tala lelo, so mbongo na o. Pesa biso solution ya maladie. Exacté. Et tant que nous avons lobeli, balobi déjà fallu na clip oya accélère. À la traba musena et tout et le mo kangara zolo boy. Donc c'est que fallu ayebaka et puis malade donc se propager plus na concert notre beta na arena. Non te ba ko sele. Mama kashwana ola tangeza mama falite. Bota ba bana ba ninja ba yebite. Est-ce bata kiba ba yi concert fali. Boku ne kotinde. Bati oko sele eti. Zombati oko sele fali makambo. Eza malade ye fali aza na niveau ni nango ya spiritualité. Ya président États-Unis vandisi batu nyonso tout o ba yebi ke to yebi so to yeba Copperfield de bango nde baza bato ba nini ya danger. Ota fali mwana mukena makambo. La spiritualité ba magicien nyonso tout ya vie ba vanti ba chembo nga chebo luka solution ba solution te. Apo ba ko ta fali na kata makambo. Oti fali beti concert na ye. Ba mboka o na mususu o ba kota concert fali te. Malade we kotindeni. Zompal batika mama fali. Mama kashwa ne zala ngo kashi sala manango. Biso moto banda na ba wenge kutu ba série to bandi ko kanga bani ba fula. Bafula bo kanga ngoboy kanga déjà zomban bati ko ça va blomo c'est-à-dire que to sengande mawanzambe zomba ekita parce que nzambe azwaki kanda nzambe na ba façon mususu kanda nzambe ko boma mokité ba pesi bino malade ya monde ate frappe moko boya monde mobimba zomban bosko so Armageddon c'est histoire lali fin du monde yo mona tere mutu a changé mutu nyonso a changé. Tala na ba mécanicien maboko comme propre parce que chaque tabazo qui ka ko sukola donc au monde avena geta muta comprendre peut-être que donc tala mon maladie au formation sans nzambe mutazati ils ont parce que nzambe est le maître d'état des circonstances aza hier aujourd'hui éternellement ba ko invoquer na ba façon surtout il faut tous existence nzambe ngana yo kanze mo bo salanga plaisir à trop nzembo frère mo ba kombo penene ba te parce que ngande na zabo so na longu na tongo voisin nga faut comprendre be voisin nga faut comprendre que papi les pense auto la muka pona kana 4 chansons na belela et na radio wana soki ebeti na voisin na voisine abikake mwana mobalo ala muki na banda na moko bose kangana numbangu mbangu te tango mosusu Yesu akoleka na nzela na ngai likambo oyo ezowumela po Yesu akotango nanu te ngana ko vivre na ngase na lolenga bonzambe
soki nakufi te sala quelque chose nzambe alola sala quelque dans so nayoki nzembo wana ata yo za nani namona eza eloko te parce que nga nazwa miracle ya suka ya danger oyo eleki bamiracle nyonso tu ozoma na maladi ngwa te biso oza baprofete bakasi ya buso bakota ya lukuta mabe bango tu banda oganga mpo bazwaki révélation ya maladi oyo te ma oya kaka boso amoni yo boye mama nzambe azolakisa nga ndoza na obala boye na boye o mwana mobali oza beza voyage oke poto lobango esuswa bata poto toningi baya te or to no sepe muta poto ya yelo bodi mwani mais le so beso muta poto ya na ndako déjà bogo bete bino tu famille mobimba bogo lapide ayate bon pesa sous professeur nini OK prophétie ya vie ya makasi wa biso onga na zango numéro 1 na mona ki prophète bien okoko sangate mystère de Dieu nzamba sala to la to koma bakufi c'est lui mutaiba ke article lo pe malom na tongo to yo la lo yeba ko la mkatongo so monde mobimelali so nzamba ota a trier bato lobi barula muka pe bo la muka bonne pe oyoki pena ke mutu asali no mpanzi na oboba akufi zompane ota mystère wana siko ota bo la muki omona mutu muso yo sana nga una dimine yo ona compliqué nzambe kutu ala mutu apeso pe ma compliqué te siko yo ko compliqué nga na mokili omo atekeza ba fanti yango moni jo oyo ya fama lola na benga yo nani mobali nanga abetelo mo wa emba ya yo ne mobali nanga ye yo ne mobali nanga yi bolingwa moti siko côté moi abeta aloba nini na bengi papa nangaye l'appareil de votre correspondant est toi na bengi Dieu merci yo tout le sol de votre compte est abaissé faites la provisionner s'il vous plaît na yekota la numéro moko bénédiction à la kisangai Jérémie 33:3 na fini yese na tena lito inanga na benga ye na 10h alobi mwa no liko zo pas na benga na 0h ngapelo kola na tonda na lolendo liboso ya mobali nanga lida na lingi libala lida na lingi mosala amen donc on pas que au mona babilo moboy et puis na ko tala isusu lo moboy ma misa matikela biso aloba moto kutu ya mokili soka pesi eloko sengi merci bongo kolo ya pema opesi ye nini ngayo nazali reconnaissant na nzambo yo oka mondo to imabanzi nzambe muzaka na wera makambo ya salela nga ya minene papo yo zompa na utile libulu ya masubu ya bimisinga esika nazalaki ya liwe ya bikisi mikolo na nga ya ko vivre koma kinde ya kotanga pongina ngai na butu kaka bandota mabe ngasi ko na minute so na ke pa ya ulu mchu apesi ka $100 merci est-ce que ko la paiement o apesi paiement na pona zwa courage o longa ale mana ko matina makamba na pesa na pesi ni voilà donc c'est à dire que il faut comprendre après ce qu'on fait Patrice ayeko gomble comme solo nyotu et ça yembaka yango déjà bata yango nde koma l'église ko kangama makambe belé to moni na l'église kangami ba faux pasteur ba komo lukote botina limana un peu ça et bela mabonza ba nimba pesa na minute to na confiné yo tikela bangota litungu la pamba ba yati ta décret donc c'est ça des tintin mondial ba ventier mondial pour la minute to na ba vrai pasteur to ba faux pasteur tala ba démonstration na minute no total wale ça Seigneur wale ça nzamba pambolo wale ça koti wati saki akota nya liboso na potopoto alela kaka ayo bete saki azolela kaka mais to zo par exemple biso to lela donc yo pe no zabo pasteur baninga le ba pasteur ba mona ke non exagéré te on nzambo apese pe ma okutu ya munene ko longa exagéré de akofuka mela nzambe ata fa 5 ans atelema kabo exagéré ndeli bango nde bakoki yango te et comme jalousie bazali na idée na te moninga bandi muta liboso siko ba mama ba copier ko sala te po ta bolandi wale sa siko kanda wana monde kana wezaka olandi yet parce que na minto so yo ko siko la ta saki baba te ko se olandi wale sa mais yo siko créer bato siko bazanga idéologie créer nde ba ko masiko côté le mela ba faible te ba ko na siko côté masali boy OK un bon joueur ngane na vandi boy jemima na ko mona pena makambe l'équipe papa mutalobi alobi po nga ba natale bon ça va bila lobani l'adversaire est tout grand il faut pas l'affronter, il faut le contourner de temps en temps bina obimabo ton obimabo yeba que victoire est ça c'est pas pour lire mondela tala reculer pour mieux sauter accompagnant atala vandi bia quelque part les malheurs est bon vous comprenez babiote ko saté bo na bo non toute vérité n'est pas bonne à dire il faut un mot pour le balukuta moké
parce que nde to vandi na minute te na ndenga bien to ke to moni to ngana zo chance to na osa l'examen d'état na to na osa examen d'état tant to ke na dissertation ba pesa ngai si je na zo ke zarigi l'argent était bon serviteur mais un mauvais maître so faut na commenter to na lukana banda ko commenter na ozo introduction après introduction to azana développement faut na misa avantage na désavantage il faut na pesa avantage à mbongo et pour na pesa désavantage à mbongo après on pesa conclusion yango c'est-à-dire que tant to ndo ba pele lukuta muke eza par rapport te ke na ndo ba lukuta muke lukuta bonde to vaningano to solo la awati to mona mutu mwa kotika mbangu pa ya kotika katanda kwana maman na 2 minutes batu ba yebele batu ba nzete bani akoti ya biso habité akoti ate ba bimba kei to ba kei pa mutu ana ayo bima akenzelo parce que biso to bité akoti apo biso ba bité vérité akoti awa tant ba bizuye maman ba bomie awa so ba maman to ba teka o ba jeno ba mabe ba jeno na fio ba mabe tala mutu nenga kufi biso to bima be et pa ba to biso to lakisi que yewana mais namsa nzambe to sali vito lobi so za juste pour to lobi vérité nzambe mo pa yebi kende zana niveau to monela ki bato nde ba yelaki na banzete ata muta ba bomela ba batnya obongote parce que yemo nzambe tanga boma mutu tanga azwa mutu abomela na condition abongote abomela condition abongote za pete obelaki okaba de la kufu et puis tanga nzambe ne azwa mutu omona mutaye na kato hôpital bovanda na yo garde malade ne afin to ko sulanga ta maitongo ke yo kuta kufi et malade ayo ko soni avant qu'on fasse on prend nzamba zo nga asaka lo mba déplacer yo pour nani mais o siko ya boye pena bat bayene buni donc on c'est-à-dire ngana sabino malade za na kata mboka en tout cas toyeba ndenge mokonza lobi to se protéger boye na boye mais n'ebisa yo ke ngana zwaka si jeune l'argent était bon serviteur mais mauvais maître na développement na développer qui avantage na désavantage mais na zongi siko na désavantage ya ba konzina biso pe botala kana biso par rapport à ndenge toza yaya moni biloko mususu na vie tant tozo sala ngo photo yeba malade des ali merci ngana osenga to se protéger mais bata pe cannabis parce que na minute minimum ya Congo na biso ils ont pas neto vivre sur 100% Congo to na 80% ba vivre na taux du jour. Tu as un niveau, tout le monde est copié le mot boité. So babi neti, on monte le na Congo. Si seconde tu as boy, colia na komeleza lix na Congo. Mais ba brasa ba leka mamba social en kala. To comme confinement le monde na bangote, ba na bangole leka. Ba pour tout ça pillage kuna brasa. Zompan. Donc c'est-à-dire faut goyer babiloko wana. Zompan. Te total arrêté. Tala lelo cash o, ezaki loko te mko ba baika ba cash o ba mbala moko ba matisian. Comme quand désinfectant oyo ya pamba ils ont pas ils ont été match on va désinfecter il faut ba pesa biso on a ba gouvernement mu te fait pesa biso on fele na ba cash oyo bato ba on pesa ngote ngana moni kutu un individu honorable Pacho Panda déjà les pas que notiki là bato ya changu après ça ba désinfecter fele ouais rançon na auto sala ba don ba maman ko lia pona ba kumbanini ce sont des individus. Mais tel degré batu obo kenda buganga raté to lobela mboka to ya bo pema président fani nekuna besoin ko salarié obi batu ba salarié ba konza mboka ba président de la république les abato ba za tout en tour na bango c'est pas atale le papa kablenda kenda wana yebango ke batu o ba za tout en tour nde ba bomai bango ne ba bomai peut-être ya no sani bino faut travailler parce que président za le roi bébé vers bino batu bo kola ye. Donc il faut pas la cadrer bien président ça le la bébé moi na bébé il faut toi ba nongulu ma otala ba ko ke ba a trouver son quoi on a ça boy air na ya ngwa omela eza bongo donc tant azui bin président après si bino nyoto ba poser pour ça la ngote soit pourquoi pas bo ça la ngote zomba na kama na wala na mole ba ko belela ba komba batu nani tozo belela nani Cardozo Mwamba ba ya uli muche ba mo tanga ba komba ba prêtre auto bwaka ba ya ko yede mboka ya mboka ba pays nyoso tu baso edango pa na eza na OMS siko bino ngo benga individualité ya mutu ay ko depo ya za ba famille te a ede mboka ni zongo ko no ndé mon ndé wera sala kay ede mboka mais kasi bino ko senga te wanza volonté na bo senga suite po bo senga bino te na OMS esili pa pays nyoto ba senga kana nini moko zongo pa so bo senga na ngosu na batuni wanza sko volonté mutu moi donc c'est-à-dire que bablo muso faut bataper cannabis. Pendant peuple les là et ont loba ta bazo to ça peut yemo président on habite comme natango à qui les droits à qui les droits na biso tout fait to lobati donc tant tozo loba to exprimer eza lora tozo senga eza te tozo obligé bango par rapport à ça que bango nde ba yebike musala ndezo kende to on va protéger pe biso ke peuple kufati mais to senga quand même moi ils a batala baba ki 4 jours mo ba biso ke o ba okanga 4 jours
bango batale babida simbate balongola rango po batali dégâts batu babima jour on a 4 jours so soki pena bande babimela kiana batala kiana ba 4 simbate yo ba wite to bato betango na ndenga ba commune moko mais bato ba yo tata ba ba sai ba bani na gombe po ba bi gombe pour vous kota na on a facilité ba ko ba na ki mbatekete po ça ba risque vous on pas ba ko ba na opela kan lukate po bongo yo ka pillage c'est-à-dire que parce que ba ko lembanzala vous on pas ba ko lembanzala en tout cas au moins bato baza ba libanda to yoka ka yoka mais bango ta ba confirmer ce que na propriétaire na mbongo na mamnyo tout so biso confinement o ya biso faut comprendre mutuku ta salaka o ya salaka mais zo bima na tongo andima ko lobake na ndako bazwa mapa aya futa na pokwa so boye bisi mutu ana 1 mois ça soute ye mutatika ku bazwa mapa pour ko futa onde na pokwa muta salaka mais ko 1 mois akobima te voilà. Merci beaucoup de la pandémie parce que ezelo comment que c'est ngamaele makasi et puis ba prière et belé pour to s'en sortir non pas dengue papi les princes à lobby voilà papi les princes to kota sko na vif sujet quand on a internet o ba makabe belé to yo karabatu nataka émission moko comme on a c'est le kolobake c'est le Scrum plus 10 ex animateur ya maison mais à la chemin na yeba tout ba yebi à lobby que grâce naïe ndé à ça la rencontre ya président le phénomène Guy Makana Ranson na la première dame honorée maman Olive Lembe. Vous savez qui se peut dire oh donc c'est le Aleka qui Ranson na ba relation et même que ti vers maman Olive pour que à ça la ba balé rencontre. Il y en a maintenant le canon papi le prince mais la vérité tout ba non sur makamona non ezana ndeni. Je me en tout cas merci encore une fois la maman Olive, merci na papa na biso papa Kabila. Parce qu'à l'époque, nous avons un Congo. Nous avons gouverné Mboka Oyo. Nous avons un droit à Combo ya la facilité. Voilà. Parce que nous avons un sinezemi. Aboti bana kate maman Olivier hotel ngali kambo tant bo banda sentiment na mbetu maman Olivier akite. Ba tant comme maman Olivier facilité. Au mona mutu mo sali kamne kuno mo n'était pas que ya papa Kabila a. To zaidi kamnyo tu atoko sali kamka maman Olivier maman na ami kiti ça na façon moko oyo batu bomoni donc biso to boni bien faut maman quand même on appelle social il faut ça humilité mais eza à niveau bongoté ati omoni de l'eau Alexaki parce que le c'est le comme on a facilité pour c'est le autant comme bonté parce que batu ba ebisé le via c'est le ya mutu ils arrêtent pas nzambe donc c'est le temps ba noter ka pétrole na Mariano ayebate un jour mon maman Olive ils ont pas parce que bomona ye aboaka pas bambutalikasu aboaka na ba dikerol oui ba no c'est le hôtel le c'est vous qui a fait c'est le tant où Ranson a eu un trophée et pas papa Kabila les pères et on a Kabila les fils cité déjà Kabila les fils à mon araoué et pas papa à bango ils ont pas oui déjà à yaga quoi kutana papa à boti on est dans keno sikoya ben siko tant où Kabila les fils à yé déjà il va que Joe déjà ana papa nanga déjà et si à mon papa nanga donc après faut na ça parce que à personne ou à personne publique oui Ranson à l'artiste c'est le plus populaire. Oui, Ranson na mawanaye ne andima kozwa bana na yetu ya wenge muzika maison mère akangela bango nzelate azarana bango biso kenda ba FESPAM ba 2003 toke ba FESPAM au mona après FESPAM président Sassou il faut yamba oui Ranson le roi de la forêt na résidence naye au mona oui ramemi biso tout orchestre na ba ferré oh na ba JDT oh na ba Selewana na ba tunyo surtout à l'active une opportunité au mona ba président de la République peut-être na famille c'est le abotama na bango nde bazana na famille na bango ta moko ta tigala kotanga ta komba ba président mona ba nka c'est le mutazo victoire wana parce que na maison mère les mêmes nini wana c'est le lelo ekotanga kombo ya maman Olive na ebité atana kindoke moni lelo to zaraté moni j'ai mana eso le mot simple mutu tout na vie il faut mona alongo la bilamba ou bien bando tanga so benye liboma raisonnement mutu musoro le makambo mona dia ke oza liboma c'est un liboma mondial tintin mondial donc c'est-à-dire c'est le il faut comprendre c'est le salarié et ça aussi là parce que moni depuis c'est le asila maman passe à moi sinaé o babota makanda noga makandi makolivier abenga nae pour c'est le abenga nae ndao c'est le na place on la na poto c'est le là pas ba camarade et pas là puis na kata cuisine c'est le là pas ba ninga na cuisine na place kendo tout na batu ba biso que c'est le na place on la na poto information on a appelé ça qui pour yo za ana Congo kasi na biso ala na cuisine soki moninga na moi sina la muna tonga nyazo sa mobali na moi omelette a sauter c'est le ana place de et puis moi ça bango aussi litro
tant aussi avant et puis ba yana bière mo ba melakuna ba benga 9-6 bière wana za ba bière ba crochard ce mutazali sous te na likambo ça le mona mela so mena mi balé et pétissé mutu moi mutu bandolo ba biloba loba bani biloba loba donc c'est le za bazua c'est un jaloux moni c'est le talaka c'est le asala cri ngaye yo mwana nganye ngaye yo mwana wera sone nazali se le yo na kotikala se le yo bino moko boyebe bazala na wenge bakoma kote pate papo bazanga patience po na biso na wera sone santa tumutombele mutabwa kanselo masala santa na werate baninga to ba bakoma otepa tepa po bazanga passer ba on tout ba lekise leo leo la preuve ne c'est le outil poto à pas vivre cette héritier c'est vrai si au ba on a te ba vidé pour à côté boîte amener la champagne héritier muto côté aller c'est na voiture zotamwa na ko foutele kuna et pas simplice ka héritier d'où est cet héritier na mapangu na banda na lwango wana na ba locataire kasi esomba siko esomba siko vite esomba pena succès na tout cet héritier d'après ça nous a mérité. Talaka mutabandi bisque na abenga bil kinto bibil en tout cas ngana obeta ba na longwe maison mais essayer à tomber bil habité. Yo oza muto longwe siko. Il faut premier disque obeta ngo yo moko. Pour ça to eto beti na baba ke ba epola ki yo. So beti premier disque ndenga ita moni bitan longwe les marquis parce que bil sa premier artiste à 5e génération ou à fungoli 5e génération. Wana ku ba fali na ba salité ba faire na ba salité parce que si bil to ba kabone les marquis a sali les marquis tant ayemba nzema Claudine Nzoka alobi ebale kauki bambisa minene babimi ça c'est la 5e génération d'abani nzema Claudine Nzoka wana tiki les marquis ayeko sala les marquis des samouraïs ou a signé contrat na Bra Congo ou a beti première publicité wana ba faire ba tikali bango tout na les marquis na ba JDT kozonga faire azonga a ezo simba te pa bila boy abi o kesso ezangeza les marquis te nda se retrouver dans quartier latin. Quand il fait répéter à qui n'a pas quota à qui n'a pas quota il y a pas bila quota bila lobité pourtant se faire attirer na poto kunezo simbata zonga ebi ke masa na biso bila kitadi yaki sasa makambo si de eva evandi c'est que les marqués ngo ya biso aya bo bila o eza les marqués ya binote to ya biso o eza les marqués de samouraï ya Bill Clinton dans a oza na place te wana bila répéter na bon marché tout na fait ça combien de temps pour bakuta na faire jouer ngo Nabil o ba fandi sa ginoye arbete le soit bombité arbete là parce que baba il y a pas pas comme la succès so comme on y babo ya nyon surtout eleka po boya pe muto abiso ngam na pesa ko bodio data Jean pas gote o boya parce que bino botalaka muto ba ko pesa te invité to boko là partout de to zabo babo donc yebiso nde mona se retrouver place au kezate kenda quartier latin ti ba bandi sensemba ya sisi Sylvie oh il fallait abeta boye biango wana ko tsate tangu esali bongo nani bila ebisie bongo maman selo akangeli bili kanda akeko luka feri feri ebisie même maloba o bila ebisie bite c'est le bundana on est bandé et si mette moi à se retrouver qui na fali ba na zina wana fali abandi ko boko la selo a fouti tous les séances à studio vous comprenez apesi na bilamba rolata apesi na ba voiture ba clip mais talaka mutema mabe azaka na besoin fala pesa eka voiture oya ye fali ngasa fali habiter voiture o eka landaka fali na poto ebiti fali habiter voiture o te na pesa ba voiture mais oyo jamais ko ça non clip kanda na bango kangela fali mutema mabe yangwa tanga kangeli zoba kilete alandine souffrir mutu babebana pour babeta nzembo oyo babeti na faire o sali ke faire apesi moi ba o sali ke faire apesi ba pont aluka bimata nzela ya Turquie pour amona nini David gata otiki na monzema kasi faire mutapesi moi ba pont to ba yebi nzembo na faire pa yede lisusu OK na ba promotion ba nini on a faire mutapesi ndeko na bango wenge mabete po andima zompa yone so jaloux mais abimi ti ba kotie na nzela ke ba Turquie ti o mona amoni poto mais comme azani ka jaloux a jaloux baselo ba batu ba rolo ba te et pas ya parce que wera façonné bango ce que je se rappeler tant première poto ba ministère to maison mais wera uti na ba poto ba mama ba ministère nyoto ba sangana ba salaka association na bango et comment le roi musique ba sombara bilo ba kenda ko tikela mampata ba kabela ka mampata ba ntaba ba saki ba masangu ya ba fufu merci ba osenga wera po abongisi bana bango même bango poto c'est lorsque tellement nanda ko vendre des athées ba bengane pas mama parce que grand frère nga propre na Paris archevêque même le boba talanga te na ebso yem tabotsa moi ça c'est le ya Londres na nunzongo kayana nga mtabotsa eti le bobo mtabotsa moi ça ya c'est le ya Londres abetsa moi ça ba tatouage ntoto mobimba so ba longo bomona a komisa na bana kutu le bobo botana ba basi mususu ah ba ça tout na ntoto ya na nunzongo
Tiens yo bengana yem tabota moi na mito to so na ke 10 ans. Moi ça c'est le à Londres na nunzo mtabota grand frère nanga. Moi ça c'est le à Paris mutazwa isu grand frère nanga. Comme on est Indredi. Donc c'est que yonde mutoza la base ya kosala c'est le mabeba yano ka balingele basi. Banyokola eboye. Et ça c'est comme moi si asuka oyo boyebi ke o abotani ba mapasa maman o esko ya braza maman mapasa ndabenga na c'est le yo. Donc c'est là comment péter moi mangambaloba loba on a c'est ya drink ya 9-6. Donc au Rolanda makamna eta mais la rabia wana za ba crochet ba benga on 9-6. So il ma téléphone les aki ouvert na ngana l'accès yo ba preuve tangible parce que téléphone na minute les a déjà déchargé pour na côté tout. Ngana l'accès yo na bière ngo. Pour na l'accès yo les missions o ba otala ba yebi. Comme na on 9-6 so benga ba no kuna na porte ba iso 9-6 et ils a ba masanga ba crochet za canette mon robot. So à côté de la nango, so ka bete pété habitant et puis ba on va comment luka ba base. So vanda té succès ça bon. Na luka na créer na kiboya na wera pour lelo na Congo. Tout le bagana na ba misère congolais nyo surtout. Et un artiste mon côté o afinga maka grave ko leka wera surtout na ba réseaux sociaux. Azate. Et pour la erreur ne moi ça. Non, c'est pas pour l'erreur parce que a bongisi batu. Lelo yebsanga depuis ba loi moti lelo na Congo. Misère na bimsa ba ne belé le ko leka wera. Azate ata loi mo sala monta. Ata wendo konosa ya salangote ta papa we mane akufa le ba célébrer le 24 to sa émission le 24 avril jour akufa le lot a sala ya ngoti c'est Wera qui a fait la génération le photo ba génération maison mais et génération wenge c'est pas wenge ça va bénéficier wenge ça y ba ça qui ensemble génération maison mais nde bazo vivre pour ceux qui na bar so ba misé beti 10 au monde a 8 ça wenge ça c'est vrai oyo ka faire Roberta oyo ka Rita Roberta oyo ka Robino Roberta Fabrikas Roberta oyo ka nani Deplik oyo ka ba Bill Clinton oyo ka ben génération wenge oyo ka namba koko kuto ko na ba bina filé babina filé ba vibrateur ba koko ya Wera bimisi na ba koko vous comprenez donc c'est-à-dire quoi Wera a sali ba biloko oyo lelo omoni ba passer ya Wera ndeza ba fitir ya bato ya non présenté ya lelo mais ba fitir ba passer Wera sala ya yo yebi il est le seul artiste ou à côté na ba stade de Martyrs on a ba porte zo bukana c'est Wera son hein qui a fait ça ana ba 4 kora Wera mtasalango a défendre biso na ba façon nyon surtout o lelo ba msu ba ko sala ngote Wera so to kangama 3 jours na ndako ba bi ville morte mais Wera so na kita longola qui contenait na kingasana mais ba kondi bazalaki ba général bazalaki ba colonel bazalaki fa ba ke ba longola honte il faut un art ya roloba il faut une autorité roloba zompan le Wera sala non ba sala honte ba après le seul leader oyo la place il y a désinfectant à le bin lubrifiant oh moni siko wana moni batu baninga kozwa biloko mususu na ba façon o ba loba omoni bato ba kena na Wera ba kena berere Wera ko sali kamte bato ba lobi Wera ko sali kamte bato ba berere na ba ko pe mema ba ona berere zompan tant ozo ko sala mutu likam o ko sali mutu yopo yeba kite o kanti muta salaire tant yoko kanti yeba kite OK asani pe réalité pour zaka yango parce que so tali na nini na o zui na nini na si la bouteille ko ça ce qu'on a là ça bakomarango eza lubrifiant désinfectant et alors si eza joie définition ya nini ya nini joie définition de pesa joie ordinateur YouTube joie dictionnaire bien côté na Google tanga sikana définition ya désinfectant ou bien lubrifiant tanga lubrifiant to tanga biso mibale comme to sape biso na plateau batala balobi nini ke lubrifiant tanga kuna eza ordinateur eza kuna mamunyo to eza kuna dictionnaire kasi to beta ndenge nini si to tanga beta lubrifiant pesa biso définition lubrifiant eza nini ba benyango ni eza lubrifiant désinfectant babi temende tememo ba balingi tembe to suksa pe tembango les princes muta romo ya papi comme ça robenga ngape prince robenga ngape papi les princes prince eza penga yango président zelo nako to komani désinfectant komi kaka comment lubrifiant vous faites définition tout ça ka définition il y a lubrifiant très chers téléspectateurs to ça la ka po bago po bazoko pota artiste muni le quoi Wera son trop na babuzoba alors toke nango bongo connexion mboka Congo ko sanga boté yango to bando tangati ba komi nan o liboso komi lubrifiant comment les lubrifiants non les à base d'huile ils à base d'huile pour les hommes surtout enfin les lubrifiants à base d'huile est plutôt conseillé hommes lors
Pourquoi on désinfectant à terre, papi les princes na biso. Tokei. Ok, nanini. Tout le calibre. Eza nango te. Ezali na kati tokei. Oh. Oh lukani. Comment lubrifiant désinfectant? Ah, lubrifiant désinfectant. Très chers téléspectateurs, bozo luka ki tembe, bo 600. Voilà. Yango. Oh, yango spray désinfectant, lubrifiant et rafraîchissant pour tondeuse. Pour tondeuse à cheveux ou rasoir électrique, lubrifiant, réfrigérant, désinfectant, nettoyant, contenance. C'est lubrifiant désinfectant yango. Hein? Lubrifiant désinfectant. Namulangi yango. Yango zong. Donc bana mayele te biso tellement mayele legi makasi. Parce que wera alekele bango. Alekele bango ala mayele. Donc c'est-à-dire bo poli déjà, bo comme ça en actualité, wera benga de nani lubrifiant. Et bon ezani, lubrifiant désinfectant. Ezali wa nga papi les princes. Oko benga papi na otala. Prince Nathalie. Zombane, le roi comme on a papi les princes. Nous qu'on a benga ko papi les princes. So on a bika prince. Outi, comme les a papi les princes. Wera bo asuka. Nandi bibi do lelo. Champion. Les princes! Na gagné bango. On savait même le bongo moni. Bon on peut ça na classe. Maman ça là. Ya garin kumutina okenenzela ki mwenza. Tina kenenzela ki mwenza na ko tanga internet garin kumbo ba petit kene classe. Vieux Roger Mvumbi ya uli opelé la MTT le Japon na kata Bible. Ya uli penseme. Au moni elo na salibino. Au moni elo na salibino bo pesa ka mbongo na kene classe pambate na bimisi na bataminene na bato baganga na ba o bafana ba pote belé o ba sekai wera ba mutu ba bimi ba zo ba tente mondial na pesi bango définition ta ah yango pouvoir kota maman yo motala wera so pas o bimi champion. Voilà donc Abi Sankara de Koutawewa, maître ninja non, basoda baza. Moi basoda baza. Wewa Sankara de Kunta na ebisa jo ngazaka un coup une fois. Tauna ya yo mo ebisa papi mais neni mikolo m'intéresse ça quand mais non c'est pas ça public. Non quand non makam na kangi. Ya na ba nous devons rencontrer Wera so état la lumière de la musique africaine parce qu'il emportait un coup de projecteur na kata musique. Wera so c'est l'homme qui contrôle le territoire du Royaume Congo, systématiquement détient un pouvoir extraordinaire capable de guérir même les maladies. Wera aussi ma maladie abiki. Nzambe. Oh mais eza ile kozana kata nzoto to kota mama ye mote wera utika ba malade atala 2 ans kata mama ata donc ate mouvement kota kata mama atuni garde malade ni ba ese wera sona ye wera poussa na tali oyibi malade pe ate bo tali wera aseki wera simbi bo malade abiki les abe événement les abe bon écoute avec le chef Kouti mais c'est que derrière ça nous devons rencontrer Weranson étant la lumière de la musique africaine parce qu'il a emporté un coup de projecteur. Il faut apprécier l'homme à son époque car l'ingratitude est condamnable. Mais quand nous allons combattre par des preuves tangibles, ça va saigner. Mais quiconque châtie Weranson, il sera châtié par les inconnus. N'est-ce que Babiso va papier les pointes au Bima, au Moni Bamaro Basankara de Kunta, au Moni Siko. Ouais, tu vois, soit au Moni Papi Sankara Bimi, c'est l'événement du siècle comme. Il n'y a pas d'événement du siècle, pas au Bima Rabongote. Pour n'a Bima Bongote, na Bima Rata, on a Moni Penagi tant. Donc ce gars va toucher Wera 6 secondes. Nga maman na Bima. Est-ce qu'on a eu scoop? Non, est-ce que ça me sale? Mais bah puis Roger Baza va céder quoi Baza? Oh bah ça quoi? Oh bon bah guerrier bah porter parole bah vandi pena Baza mon épi Roger maman na lingala bah quand da bandi pena expliquer bino moi na mboka igwe Weranson boye bête au talibo céder quoi na français ori pena que démonstration. Ta. Mais t'es comment est-ce que loko moko ya kama B ote ba meki we mo nete loko ba meki we ba tunyo to oyambi ba tuti na yet tu ko ya ka bongo so ba komba o tu ko ngana yena tu nga ya ka sko bongo na ton sko meki pena na ne wa ça va bozi asko biso to biba. Vraiment merci beaucoup neto za bonatka na 2 questions makasi boza après parce que lelo alors le blanga vérité il y a 2 questions ya liboso to bandi boy. Natanga ba wenge tango jibe mpiana ayembaka loko oya lisaponge atangaka bato abandaka wenge noka komba alempelate taba bandi wenge noka komba alempelate mais loko oya kamusinga alempela lobi na émission sur 60% ya koyemba yemtalakisa wera or tamba bandaka déjà na wera na jibe lobi wera lisaponge onge bandeko boyo kalisapo ya wenge muzika ezalaki mokolo moko e nandima boma
Didier Masela wera sonné jibe taka jibe yé mon leader non ami ndimi komi kota na 3e position ami ndimi ami tikina wera likolo kuna katala soko benga présidenté te mutu pa benga président kuna za te kaisa ba lempe la ba c'est bo wera tika benga président e ba inde po wera mutazwai wera pe mutazwai azwa jibe we bité ndenga azwa inani a lempe la o nga beta lisolo ndepe a rekita jibe si moi ba zwinga ina koti na kata iswa ke non to bandi wenge muzika donc to bandi yemo ka miche na 3e position tanga bili président ko na diba mo ndaka ba wera bo saki wa e ba na ipa le pa ba wera bo ebité wenge bandi na dima bo ma obeta e pa ba wera est-ce que jiba na va na diba bo soit benti comme venir prendre donc c'est-à-dire que bato banda kango monisiko na 3e position na ndinga bien moto yepe ndinga za leader tanga beta li soit na mi 3e position tangi fallait pas perdre tango bongo faki akoti ça et mebwanga parce que un vrai historique et moi bon ça parmi il y a ba fondateur batanga akutu yete batanga yete mais est-ce qu'on a pas appelé ce vrai historique ce retourni batu ba otana ngana habiter so ba contredinga et mebwanga salaki donc Alain Pela ewa ba kotangete ata jibe tango ba bandi wenge alobito bandi wenge musika na tango ayo sala atanga ka yete po abanani lisa ponge onge bande ko boyo kalisa po ya wenge musika ezalaki mokolo moko na ndima boma Didier Masela wera sonné jibe mpiana Alain Makaba basangani basali wenge musika mouvement ebimi ado domingezi sele bula baye to est-ce que yoka Alain Pela kuna oyaka ta kombo na taki ndoka ba Alain Pela si on a évité yo 60% osaki ozaki ndoki au s'incarnaka au côté na kati ya voix we rapport au bimisa voix we rapport ba ke po we yemba yo mte fo yemba donc voiture to we nzem to we yemba ezaka lempe ya mutanda ko kota sorcellerie mo koti monde ezala mutu mo zo comprendre ko sila moni ko sila mutu ya on a ce poto ane ko boma batu boy masangana na esabino 96 et ko se faire souffrir batu boy Alain Pela ko sila na ye ba moni bato ba sila. Et comment le roi la jalousie mon robot? Ils ont pas pour Alain Pela. Est-ce que vous avez que miel de soir ou t'es pas Alain Pela? Mais bah bah quitter. Ils ont pas bah quitter. Mais miel a yéoué rabimi si miel de soir. Le long miel de soir. N'importe mon amialité. D'abord la vie sociale à hôtel matin. Na ndengo orchestration à hôtel matin. Mais miel a comment nango Alain Pela za nango. Est-ce que vous avez que Alain Pela pesa jibe bah mana ba devoir jibe comme ça na ba façon nyo surtout. On croyait que sur le Alain Pela longwe à ça la vie mon danger. Ok rien. Le lognon surtout pour balukaka JB et puis ça va pas JB ça la raté on est solo hein mais Abraham yana zo bunda dino kute kwa la meka ke simbiti chance que tu yo moku to reconnaître donc c'est-à-dire que Alain Pela za ne loko ko loba te zon pas ezaba kipte mama be Alain Pela yé moko so tuni ba manda chante otuni be melia otuni ba tu ba yebso ba Alain Pela batu o we ramta recruter bango na ba manda na ba Alain Pela we ramta zui bango na bango et puis we ralinga bango trop mais au moins mutu oyo alinga osaka batu mabe nzamba konfonda bango so tango moni wenyenye kwamba ate wera fone comme nous fombe ko ba écarter wera po ba zayi pena ba to écarter wera wana to za to marché ba monter batu ba yebi jibe bango na wera ndenge makamikindaki zompa faut écarter bango balanda jibe pona intérêt voilà oui ben intérêt nini tant wera so ba kabona jibe azaki a uti ko bimisa disque ye po zaki disque o jibe obeta so après disque oyo ya wera pour qu'il bouge c'est ça que y a on me fait bima après nini et disque wana après maman JB tant disque ne bani ne ba bandi ba débattre pour ba luka ba kabona wera disque ne bima te OK wana JB ça na contraire Bataclan wa bana mindeli so ba ba landela JB na contraire pour toto keli balanda pona na kota balanda pona na musala te poso balanda pona musala balinga balanda wera pour lelo batutu balanda wera ne ba koma célèbre batutu ba koma de ba obeta mais comprends ba landa na voyage on peut nego ba kei nande le monde c'est ça ba bimaraté ba to ba landa wera pour na boulot na carrière vie na bango nyoso tout ba se retrouver voilà je comprends ba landa boni donc Alain Pela za ne lo lobati et ça peut-être kuna vandi moi c'est yebsi d'ailleurs aussi là boy binga ba ça va créer une actualité au créer na tanga komba wera soit pourtant ba ko loba ba changa lisuka moi de ba comme surtout na nani Eric Wena les poteaux a oyebisa est-ce que bango baza batabo ba champion wa d'autres ba ibanga mwala donc ba landa jibe pona intérêt ya voyage ya bana mindeli
Ce balandaka pour la carrière vie na bango faille balandango wera yango moni wera to basaka bango to ensemble yango wera boko sanyo to wera il est prophète donc pour ça ka épé un mot chance sinon mon lelo wera za na famille chrétienne bien na ko frère Patrice bobi ki za pasteur moi ça wera ma pasteur biso za ka so to pasteur wa za pasteur bobenga moi sine directement maman pasteur mais pourquoi so ki moi ça za pasteur bobenga mo bande pe directement pas pasteur des fois babenga wera pe pas pasteur pour moi sine mais maman pasteur nani ama pasteur na bizela so nga na balio zela nga ba pasteur nyo surtout oyo ba ya a o ba te ya ana mboko zwa ba kutino zwa ba walesa zwa ba nok pasteur tout oyo te moi si ne so église ba benga nani ma pasteur te bon siko les contrats to chango siko wera moi si na zanani ma pasteur siko mobali na zanani te moi si na zo komba mobali mobali ko zo moi ste Combo est-ce que tu as maman ya comme donc atape na bongo ya ko maman moi c'était moi fois zoande ya yeso ka deki pasteur ouais raza prophète aza pe pasteur parce que ouais na bien ouais raloba ouais be bilo ouais raloba ce sont des prophéties au alobe la batu direct par rapport à ba prophète au makamtu ba ko sabino na bandi non ouais ranson a prophétiser makam au dia ba ko kese mo ka imela ba onzembu ya ami kapangala mokili monde ya surprise mamanga na ye bakite baninga na komisa bandeko nde bangunya na ngai batiyanga mita munzela nyoso baluka vina nga ebeba likambo ko kanisi mbakate surtout nzambe akokisa la preuve ane ebesa la meka baninga ba o bazaina bango nde basaka événement alongo ba bandika premier disque liboso o bango bakyo bimisa bango wera bimisi eska makame banda o pe wera beta bango karo eska pe guerre ici et si là na première disque intervention aura pu wera tu peux me quitter mais sache qu'un jour l'avenir me donnera raison ciao akatawana le l'avenir peut se raison imtabimsi batu ayebisa ayemba na nzem koko tabonganga te yokola ngoko matsone koboma moto te noko ma majorité pluriel keba bisimba simba noko kende seni pepe toute autorité vient dédier et surtout comme itungisa katena succès ya weransone pona ngola bayambaki ye lokola zote ya na kota ibonganga kasi yokakati ayebisa ça muto zo prêcher toute autorité vient dédier ayebisa ko kende ko luka bisima simbati okoma lokola ntsone vous comprenez donc nyoso wera lobaka alobango déjà à terre parce que wera so à terre kana kati ko yemba yo ba bi artiste baza batu oyo ba transmettre ka message directement oyo kokota et na facilité pas batu mais quel artiste ta ba artiste ba to ba diembela kana ba artiste mais quel artiste poka yo po yemba yo po kotika na clair na balobi ki yote ba artiste te j'ai mis ma zonga vanda banda ko zwa ba disque ya Weranson au senti makambu o wera loba tout ezaba maté ya pesa batu je comprends moi ba lempelana ce sont des garçons ratés c'est au moins makambu lo ba ezo la saka ba liboma moye c'est un liboma mondial tente mondial ya robeta lisola Weranson te ye des aba ngomo ko sila ya batu si tout ne ba na poto malili legi makasi ko sile bandi au lieu matame vimbi o komeli ba 96 na otango ya boy o pete mutu o bandi biloba na finga wera mais ngasko na senga ba tobo di marake na take wera po papier ko ya ko loba sanga ya ko loba vous comprenez et ben nazo gaz mais bon reconnaître que gaz ngo bozwa na sima ya mutu ngo obolinga bo finga po ba lobela bino so bino bo ignora ka po bino bo ba tsona tondo finga wera mbamo actualité bandit au monte lempela uti ko finga zele uti ko finga nde batangi su kombo na yo ozonga mais ndima mutu obokenda boka to tanga kombo na epo biso zwango pourquoi bo ka bengrate mais so bo ande ko reconnaître ngana otika ngana bino vous comprenez yango moni on va même reconnaître la valeur de l'autre ça arme libérale na vie ngato na reconnaître savoir faire na yo gemima au mona ke nzambe pa likolo zo mona kete mutu azabo ton na yebisi yo ke miracle ya makasi ya vie na nga ona mona na vie ezaka ke ndenge na lamuka na tongo poto na la na koma dia mukufi na yebi tene na lamuka mais na se retrouver na tango na pe mangu nzambe aponinga parmi be vivants na kati ya tongo eza des miracles munene so yo pesa nga miracle ni ngo expliquer nga ke ote na mona ko lokota mbona beta libakwa lokoti mbona sebo ba carton nzamba tindela zate. Voilà, merci beaucoup. Tu commis vraiment presque à la fin, mais nous avons avis na yo par rapport à na bien un rando, na bien un problème entre Ferregola na Robino bango tout bana wengi. Avis nos années pas plus. Nganga na FC bango tuga bango tout baba na parler moi quoi. Da baba na ndako moi ne ba wala les lave c'est la famille hein. Dans bas le gaba bon saga parce que ça makambo parce que moi je me faut te comprendre un peu le monsieur. Faut comprendre je m'attends même makama moi boité. Donc au moins Ferré ngana osenga Robino a reconnaître Ferré étant que aza ene na wenge. Ils comprennent. Aza ene na wenge, aza ya na ye passa liboso na wenge asali moi trajectoire. Mais Ferré peut a reconnaître Robino que aza pele kine o absali ba port ebele pe na wenge. Vous comprenez?
aye pas sali pe ba vocal na ye vocal comme moko te abeta debord peut-être oye bakati Robin abeta debord déjà pour oyemba na wengo zo ta vocal moko c'est ko combien pour awera pe so chance oyo que ozwa pena que wera bandimi bon parce que wenge zeska formation tant wera pe sur formation sentir que en tout cas au komi ne babimisi yo monde ça donc c'est-à-dire faut comprendre mon lelo je mi matoye bakilo romo respect est réciproque. Respect zate po yo za ya faut manka ngaka chaque jour. So kabelanga $100 $200 le logo esanga mbesi non na yo ki mais lobiso senga nyeka na zone na temoka. Vous comprenez? Donc il faut comprendre babilo ko Robin opé lelo na minute amita la pe que Robin comme dia patron okese na ye. Afuta apé ba mission na ye. Vous comprenez? Ana bana pe ba koli, bana ba zape na ba camarade, o batanga na ba na classe, ba vanda boy papa na ba boya ki boy et ça ba camarade na ba et ça peut bien te. Faire epé même idem. Il est pas un patron na ndé na ye. Zompane, yo moi baba tous ces pays ici-bas. Faire efface azwa ma yele ya ba papa ne wera son. Ta monte maman. Webi wera comment ba to finga wera. Na ba internet ya wera ba sa ba ça da nyoso tout est-ce que wera lo ba. Ana monte mama lamu. Zompane, mon iskonde sué. Tous ces pays ici-bas. Mais ye faire écoute ya zwa elonga mutu suzi ya wera. Ati azo kenga ndaku na ye o asala clip ya vieux jaloux. Est-ce que wera lo ba? Tous sont normal. Vieux jaloux, azo ressemblance à mutu. Et kenga ndaku nebo. Taga wera mutasala ke yozala yo bando so malupa unanda na ukesa wera ndo ozuba mpangu lelo un jour ochepe ndaku motongi wera zo kengela ngwa wera vandi alubata yeta ngalongwe ni na ibisa okaba akene quartier la tête ko faire sa patron na ite ando fute na quartier la tête mais aboya kofi tiba ko ba se retrouver na ba parquet yo talango bilo bolanda tikuna babenga kofi awana za vie ileki na yo talaka faire répéter na yo tika mama komo ko pa vanda Robin ko babebani ante ya na leki so yesu ko aboya ba papa o baboti balobati aso pe mutema anati monde salara monde skonde salara Dobile bo zo pela pa Robin mais mon ani déjà to bisote non écoute jemima na ngalo mo parce que ngata ngapinda zompane ngana vivaraté pour moni biso na vivaraté na basoki na vivaraté na ba nini boyboy pour na iba soki za ba verbe de supposition na zo tampe na otanga na internet na kimwenza bana classe na biso ezagi penda dans époque wana so tanga na kimwenza internet ozali ngana tanga na bana ba ministre à l'époque ba ministre ya ba sport na époque ba mboso kudia kwanga to tanga na ba koko mobutu ba koko zeni wa bato zana ba donc na zo temps ozo cours papa goma na pesa biso français na grammaire donc c'est à dire que ko beta li solo papi ko lo bate biso a oyambi papi oyambi werate oyambi sankarate oyambi ozi par ya Robin otuninga avis nanga ngana opeso avis nanga mais ngam na olobati na pesi avis nanga na lobi yango avis nanga na lobi azala mutema munene ozompa donc o yepesa salengo mutaboma esati zompa mutabomi esati Robin pas mobile yé pas mobile pour le Robin on dit azana n'est pas ferré le matin pas chez ferré le midi pas chez ferré le soir pas chez ferré et pas naï zompa ouais non le bano pema kama foi moi lelo peut-être ko mona mamango mutu mo boye jema yene mission na ndo ya papi boye otali otali pena makambu papi sala na ndenge pena mamoy ke no tanke muto tente mondial na historique nga déjà les pour moi bato ça ba guerre o bato ça nga na pa on a 2002 et si ngai to samba na papa chéri wana ba biso na moni personnel visa 2000 papa l'a dit lui à l'époque on a presse écrite hein ba vient na biso ba père doublé vous comprenez ba père doublé ba ça on va presse écrite nga na 2002 ba tie ba visite na journal ngai na papa chéri ba tie biso be porte parole we ranson jibe bazo sama na grande distance ya Gombe na 2002 to beta double zénith autre ça affrontement na galerie la faire wera na Paris au porte-parole au ça affrontement tumbe banda de 18h il y a 01 ba mettre wera mettre JB ngande mutu on ça affrontement to banda guerre wana ngai na vie mbutaki secrétaire au ça da bitumbe bandi na galerie JB si plan nga sur place bato ba panzana na galerie à l'époque wana yemoko para usa ye personnel père na biso nani colonel Van zompane donc c'est-à-dire ngade na 2002 époque internet c'est zaté ni ne zaté ba porte pas nyoso ba sali guerre te nga banda guerre wana donc c'est-à-dire ya Canada donc c'est-à-dire on a lobby donc ba yoka
moni le lombo kana biso fote baba on tu ba défendre Congo so robina ko beta na Kiba abimisa drapeau ya Congo so ifera ko beta na mboka mo peut-être na Pakistan abimisa drapeau Congo donc ba on tu baza ba musicien ya Congo donc c'est-à-dire baza bomoko to tika ba biloko wana et puis bo sala ba besi moko na moment bo sala ngote bo yaka ma bandeko ba kufa te to na pindeme et puis na me bimi a to na coronavirus oye awa baba en confinement ba boule nzamba sunga alongo na maladie bino bo la biso ba ventir mo bo oyo se ba tuni bo yo ke bo te to ling ba joana ti on a besoin de yo capé passer ta ba passer to zango to vana biso to na vana on a ese bande na biso ba kufi no boyo ka ba mawate bana ba banda biso bongote ba combattre ba banda bongote ba boyo mawate ba son pas lelo siko biso to na yo ka masolo ese bet ba kufi to mona siko ko kufa e bato ba bi ya malade o coronavirus o tape ba bengelo viens moi sur ko kufi ko o me pela adai mawana ezate boye na biso ba bezi na bino pampa ba beta musique jibe wera ba beta ba Bercy ba beta ba palais des sports ba beta ba Stade de France ba sala ka bezité bo beta ndango bo leka ka pe ba triomphal ngo awat bo kota ngo beta ngo on a eu suffisamment de temps et Kosola, tout va comprendre. Tout comme une souka, message n'a vraiment bien capté. Je crois que Boyo qui est né à l'hôpital, corona. Je vous laisse que à l'oba, pour temps et belé, n'a été à remercier Bateau pour soutenir dans le moment confinement au humain. Bateau va soutenir, il peut ça là bien. En tout cas, dans le moment confinement, tous les fanatiques à Wenge musique à maison, mais on sait que continuer toujours confinement. Donc c'est protéger des présidents à Bino Alobaki en tout cas. La minute il faut soit ma beaucoup désinfectant. Des bambas Alobaki on lubrifiant désinfectant. Donc c'est-à-dire yango on a baki sango lubrifiant désinfectant ndenge elobamaka ngasko na tangango lubrifiant désinfectant bozanango et puis na kati ya confinement et puis ça sous bango chance ya revendre pena ba yo kasu soit disque la ba formidable so kangaki 10 chansons au comme na 20 et puis lobby samedi tozana mo bangé na concert donc tobeta concert sur YouTube. Le concert na ndenge pena ya YouTube. Oh ba live siko premièrement neto bandaka biso to bandi concert en ligne sur YouTube pena boy pas to bandi et puis ta bato ya okota ba yiwera to beta lobby lobby to beta te bina bona na ligne monde mo mena na ligne kasi kozala wa peut-être mona mba mo mais bilo botia na ligne mais na kongo to mona peut nga mo pandisa on okota na ngai olingo ya kota mais oui benga nga oya oya kota to zana yo to ana sala munene na so mona ngo de bato publier qui ont déjà ya munene to beta siko en direct ba nyotu ba Hollanda ba ozwango siko ne to beta ndule biso to bandi yango oyo aga lobi nga pe na obeta concert YouTube nga me bondi maketo mutabanda yango yeyo problème ezawana donc yango to zana wana en tout cas tous les groupes d'abord ba groupe te soutenir Weranson le roi d'Afrique en commençant par les originaux de Weranson on a déjà maman na biso dona Monica en tout cas lobi to za ba pas tous ces maboka boyebit ne programme ezana ba selen fumbo yebi binotu binotu boyebi ba fatu bo vida boyi makambo to ana ba les chanceliers de Weranson eza dirigé par Mutuno Dr Ig Malongi o linga maka Dr Ig même parce que chanson na minito na biso cour suprême des gars toi on a les fidèles de Weranson toi on a les fidèles yoka c'est pas ngasko na ngoyemba bongo oka cour suprême Dr Ig Malongi donc des fois te pe na traiter makasi toi on a les intimes de Weranson toi les fidèles de Weranson ba golf kizola ils ont pas tous ça groupe ebelé opener linga Weranson et puis ba oyanga les amis de papier les princes à WhatsApp donc bino tout vraiment boye bagabo continuer Hollanda mais est-ce qu'on a continué ba mbote na remercier d'abord archevêque Bem Lobobo na Paris babi opération zéro fénéral grand frère propre tant website ba tout le monde doit aller au travail ba pèse ce que le raison na pèse Eric Iwe na les poteaux mbote makasi Eric Iwe na les poteaux pourquoi pas na maître moto Oshi babi Fortune maître Oshi dans la pèse mbote na remercier Guy Makobo babi en tout cas Banque Lambert de Lyon, pourquoi pas na Baka, soit Lombo, sans Lombo, dans Baka, sans Lombo, de Fatim Foumou Jacob, na remercié honorable Papizi là, pourquoi pas na Moko Jean-Paul Lumanika, le père doublé, na remercié Yaouli Penseme, pourquoi pas na Yaouli Opélé la MOTT le Japon na Kata Diblé, ya Garin Kumbu Gamfray Popo, ya Roger Mvoum na Robo Sanaote, Tigana Mboulou na Kata Bordeaux, Yebsa Jolivette Samba la princesse de Bordeaux, Papi le prince Azali, na Pessi Mbote na Bof na Didi Munga na Kata Djoubek, na remercié Lik Makana qui Gamfray Popo, pourquoi pas na Destino la Koni, na Pessi Mbote na Titi Kaim à faire des millions, pourquoi pas na Guy Malé là, na Robo Sanaote. Papi Kaloubi babi PK service na Robo Sanaote na pesi Dorter Kalou na kata Belgique bambote et puis na Robo Sanati na kisasa na remercier les représentants voilà ba panneau solaire na Congo MDD business fiso et tout qui vient na biso Empereur JP Lumbala grand frère pop honorable ti na boka Empereur JP Lumbala na Robo honorable Timothée Timanga c'est l'infoum de Paris garçon formidable moni
Au moins, c'est l'info de Paris garçon. Il y a sage Nakatia, les amis de Papi les princes. Il y a sage Nabiso. Et puis, un petit nangan États-Unis, un petit nangan Ken Moussengo. Bah, Nicolas Kangi Pena, bah, États-Unis, na mabokone. Dans Batou, balinga Papi les princes, numéro nanga yango. Nasi, Otu balinganga, aux ambezobi nanga, code Nabiso à Komamo nanga. Oui, ça note ok, na plus de 240, betaka plus il y a Ouli Moucheni. 97 067 16 44. Soit plus il y a Ouli Moucheni, 89 99 55 194. Na remercié place tout ça l'émission Awa, chez Nati, dans on a Sika Penda, président Nabiso Marco Matondo papa na Gladys Vanda Awa, dans Batou balinga papi les points possiblement moté na bige. Batebe boloba, na lobiga vérité. Au moins c'est quoi importance na nga fa ko luko monanga. Voilà, donc merci beaucoup. Très bien parlé, Papi le Prince. Donc, Nazaki a raison. En tout cas, on a eu suffisamment de temps pour que tout solo là. Je crois que c'est presque énorme, parce que 60 ans, on a reçu une émission au bandé bandelitine pour comprendre la vérité cachée au mama, au lelo, bébé, molobeli. Donc, Papi le Prince, les porte-parole et à maison, mais en temps et aussi gréco-mène, Baline Sankara, Baline Yebikaka. Mosaka, Mbonjo, centre-ville, voilà, merci beaucoup Nagisol, ma caméra, merci Natonso Yabino tout. Obo sabona tongo na Congo Victoria, obo partage kabo commenter émission na biso. Merci na boss nanga JB Kumaluta, le vrai pétrolier de Dallas. Merci na ya Paul Venturi, ma fille mande fa pembe. Depuis Allemagne, balobi Ado Senga, Maître Sengi, Yamoulaï, Yambinga, ya Pembe, depuis la Suisse. Merci na FM depuis Paris, Boza Ebele. Yadadi ma bibi mokona mombele na Paris, wana babi, maman Angèle Mwanza. Donc ma maman on a dit que courage, on a dit que Nzambe akosungane malade yango ekole kalango solution comme on a la kaka. Donc merci à vous tous qui étaient branchés. C'était Jemima Ibele, le gros bébé de la presse congolaise. Pour finir, merci à mon boss encore une fois, JB Kumaluta. On se retrouve prochainement. Lloyd, merci. Darcel Easy, merci. Au revoir. Sur le site, c'est totalement ma site, c'est 001. Donc, tout ça, number 1, il y a 001. C'est JB Kumaluta, le pétrole de Dallas. Blague de télé, sur le Ligue Victoria Télévision, Victoria TV. Et il y a mon papa, il y a mon donc total la Victoria TV na nenga ilusa na nenga makambo potozo ba news alelo. Donc le pétrolier de Dallas otoyoka yoka baloba JB Kumaluta le pétrolier a Elbiso Victoria TV. Donc aluta continue Victoria certa amen. Tous ensemble quoi. Total la Victoria TV oya les boss les patrons JB Kumaluta. Yabino Sida Bile l'a confirmé nana roboya. Donc biso tout s'abonner massivement. Na ndenga idéologie ba européen botondana. Bobolanda ba faire ya mboka ya par-ci par-là. Donc number 1 na bango c'est JB Kumaluta le pétrole de Dallas. Tous ensemble. Sida Bile la ndenga ilusa Victoria certa. Amen.